UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Motocycliste de l'UDPS, viva! 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 Tshisekedi est national! Merci beaucoup. Na banzi ke tozala ki na bino na oya pona ko revendiquer ba droit na biso ezango te. Na kolala na biso tozwa ki moi chance ya kokutana na directeur ya cabinet le pacificateur VK yo aza pembe na biso ezango te. Na lisolo to solola ki na ye alobaki na ba recommandation na biso ako traiter yango po apesa rapport et pas mokonzi ya mboka ezango te. Na yango a respecter maloba na ye. Alobi ke non tobima libanda apesa bino quelque maloba na ba oyo tosengaki elobi par rapport ya oyo etali ba misala par rapport na ba oyo ba moto na biso ebu oyo ba yibo ba botolaka na yango abimi libanda déjà solution déjà ses amis akopesa bino ata de maloba oyo kotika la biso to kokende ko solola en famille na yango etant que koloba salingaki ke non ye moko alobela bino na sens ke kimia ezala ezango te na yango na kosenga ke tozala na respect tozala na kimia parce que bakonzi minene bazali awo ezango te obeta na maboko pona bino ouais merci Motocycliste de l'UDPS. Viva! Viva! Merci mingi nakanisi président Nabino naba délégué soki na bango basi balobi oyo ekoki tokosa ba discours politique ya milaité bino boza bana oyo bosungaki biso boza pe kosunga biso ti lelo soki mobilisation ezali bino kaka moto et puis ba carburant na bino boyitizaka ba moto na nana okata to mokolo moko te boye kosenga nga carburant wana elakisi vraiment patriotisme ya solo yango tolobaki biso mpe so boza na mwa problème po toluka to résoudre yango ezali droit ya chaque citoyen congolais dossier oyo ya bamoto babotolaka nayebaka yango avant kutu tokóma na esiko tozali ezalaki 104 moto 106 moto yango ntango tosololi lobi ntango tokutani toyaki mokoni tokutanaki yaki samedi vendredi nabi lundi boya awa na 12h na 12h nga nakomi natui na corps de garde wana babite bakomi nano te ebino bokomaki mwa retard ntango nangi nabima nayoki baannonce motu moko ayaki na kati ya binanga bamotare baza ebele nayaki mpo na bango lelo lokwa tomonani nangi napesa bino compte rendu puisque nalobaki wana ezali site protégé bokoko tabino nyonso kuna te ezali bureau ya président de la République ya liboso nayebisi ye boye nayebi ke eloko ebombaka boyokani entre bino ezali nde mbongo lokola ezali moto natuni bamarke ya moto nayebi peti moni ozotya marke ya makasi kango abi oyo ya biso ezalaka ya ndenge wana ya makasi biso tomona bamoto ya moins cher abi te wana te biso tolingaka marke oyo ya biso babotolaki yango defre ezonga boxer boye te nalobi na ye boye donc délégation na bino lundi bazokende puisque ngai nalingi makambo te onombo na bakende na UAC mpona kopase commande ya 106 moto nalobi na ye mardi ça dépend na stock bokuta kuna mardi nalingi te ekende gauche droite te bozongi nango kaka na parti na bino kuna bovandi puisque boza structure ya parti UDPS boye distribution selon liste oyo bino mbongo boyebi yango boye te wana ya liboso donc solution wana ese monene merci beaucoup viva na mibale nalobi boye ntango tosali cabinet tozali na famille te tozosola na famille n'est-ce pas ntango toki tosala cabinet politique oyo ya mokonzi ya mboka nayebisi mokonzi ya mboka
parti na yo eza na ba cadre ebele, eza na ba militant ebele, ba combattant ebele, pe eza na durée de vie ya koleka INC. IDPS ebandi depuis 82, biso toye kobotama na biso après. Namoni yo kozala na kokoso mingi koleka ngai. Tozwi nombre ya ba conseillers. Lobi IDPS 43, INC 27. Mais chaque parti ils ont la liberté à kotia bato na bango la kati ya cabinet chef de l'État. Biso côté tokeneki nga na tangi. Na bisi maître Mayo secrétaire général. Privilégié bato yo babundela ki parti. Mais en même temps bazana profil ba ko sale pas ko. Na bisi yango pe baninga IDPS. To privilégié bato babundela ki de ba ko kota. Wana est-ce que INC ezuba poste belé ko le IDPS? Jamais. Ba des conseillers principaux, Bazali 17, dans le lobby IDPS Bozwa 15, pour que ça INC Mibali. Est-ce qu'on a INC l'équipe de IDPS? Le directeur de cabinet adjoint Bazali 4, vous avez mis sur pour que ça IDPS. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire l'amboka? Jamais. Puisque mon conseiller a beaucoup de tout ça. IDPS na INC tout comme famille. Attends, vous avez 50, vous avez 10. Mais ce boyo kana boli nous a 4 donc wana ya wana lobino lokola ba bosanaki ba motocycliste nabi gouvernement est en place nabi teke bokuma ba ministre na ba recommandation ya ngai moko na bisaki combien de postes na pesa 10 postes oyo tokozwa na gouvernement parmi Bino, ils ont des ingénieurs, ils ont des licenciés, ils ont des médecins, ils ont des cliniques. Ils ont des cursus, des conseillers, ils ont recommandé des conseillers. Oyo a suka kana yata na humanité to konta akozana yata na bureau d'appoint le cabinet mais bana balia kana suka sasa misusu balobaka polele boete mais ba abondani ba production ezali moi ebele oyo la osenga na bino c'est occasion moi monani bo sala te ke biso nde tozana ba condition bien sûr que bino ba jeune na biso malobozo na miloko la bino bo contrôle la kambo voilà okozala te na kati ya ndako ya moko bandi koluka nini ya kopelisa moto na kati ya ndako oyebi ke bana nonde baza na kati ya ndako bana bakokufa bana voisin bia yo donc wana na yango na proverbe na kasi bo comprendre ya wana pekisi ba jeune ya lycée convocation ezala te nali koyoka te mutu a répondre na kombo na ngai ano ngai na kombo na mail na répondre boye te conscience ya mutu na mutu ça le peuple totambola ki donc ba so na be oya biso ko finga ba so mutu mais totamboli population ya zo sepela biso to kotala ka population so population ya ko sepela te anga ba biso banga population to kotina kati ba sila ba venir kulumba kuna na kati na ila sakota kuna à part Félix Tshisekedi vraiment vous demandez sakota kuna tango président biso zo le ko zo mettre maboko zo na mabe d'accord ko so ba to musu na ntema IDPS viva! Viva! Merci. Donc on permet la formation au gouvernement. On a dit que les politiciens de temps bimisaka maseke na bango. Tinda mwana boye finga boye. Oya kotinda boye sala boye. Et loko moto ko senga na bino kaka ndenge bozwa idéologie wana ya papa Etienne Tshisekedi. Au mwana na ye aye ko pesa bino lisusu. Na bana yense idéologie na biso. C'est une non-violence. Au finga moto. Wana ezali vraiment bozongisa Congo na sima makasi. Congo ba betela ngo maboko ba passation pouvoir de salaire bala balo na mboko. Olingi siko bino moko somoto même sango susu. Biso nde tozala ebonga, biso nde tokobatela ngo. Oto ba tentative so ba pesa ki mutu mbongo kwa ki nosama kelele po misa trouble na kati ya vilo yo. Trouble na ko sale matin. Bye bye. Dans le bac avec depuis na koma directeur ka na tika koloba. Mais balo na ba ite na moni ke faut la loba parce que nous sommes leader politique. C'est ça. Il faut éduquer Marseille. Directeur de cabinet Longoli qui est président de la INC. Vraiment. Donc